Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Mbote na bino nyonso balandi ya magazine ya KNB News na mkona lelo na ebike bozali ebele ya kolanda magazine KNB News na mkona lelo. Ngai pe nazali na plaisir makasi ya kupresente yango na mkona lelo kasi na tombeli bino bolandi malamu. 21e sommet à EAC, Communauté africaine de l'Est, va prolonger date ya ba force régionale. Bolanda ba détail na reportage ya Faso Kirombi. Le 1er juin, ezali bongo dati oyo mokili mbaba yebaki ba force régionale oyo. Ba kotika este ya République démocratique du Congo po manda na bango ebina kosila na musala oyo ba bengelaki bango awa na République démocratique du Congo et sengeli bazala remplacer et pa ya ba force ya SADC kasi na sommet oyo ya ba chef d'état pe ba membre ya gouvernement oyo euti kosalema mokolo ya mercredi 31 mai 2023 kuna na Burundi ba prolonger date na bango et komi bongo kino le 8 septembre 2023 oyo kaka nde ba force régionale ya communauté ya Afrique de l'Est ba sengeli ko libérer République démocratique du Congo po makambu na bango tope mission na bango ba yelaki awa eyebi na kosila lisusu bazwaki décision ya kotinda mission moko militaire pour na organiser ancien base oyo ya Rumangabo lokola camp ya cantonnement ya ba rebelle oyo ya M23 esika nini ba ibina kufanda esika nini ba siège pour na kotakaka est ya République démocratique du Congo mission moko esengeli eksalema kote kuna pour na kotala ndenge nini bakoki kobengana bango tope bakoki ko désarmer bango na ndenge bayokanaki na Nairobi pe na Luanda. Lelo ezali mukolo ya liboso ba élève ya 6e primaire basali examen national ya fin de l'étude primaire. Bolanda ba détail na reportage ya Faso Kirombi. Jeudi 1er juin 2023, professeur Tony Mwaba, ministre ya enseignement primaire, secondaire et technique, alansaki bongo na chopo début ya examen national de fin d'études primaires. Ezalaki bongo na école primaire ya Athénée de Kisangani 1 pe Kisangani 2. Oyo ezali na commune ya Makiso kuna na Kisangani kasi mingi na province ya Chopo. Et sengeli koyeba ete République démocratique du Congo a enregistré 2 119 100 candidats. Oyo ezali na 1 20 488 filles. Oyo ba participer na épreuve oyo. Ba épreuve oyo esalemi na République démocratique du Congo mobimba. Kasi kaka cette province bango bako travailler bongo na semaine oyo ya le 12 na le 13 juin oyo kaka po mwa ba retard ya ba matériel tope ya ba valise oyo ememaka ba item e komaki na mwa retard nde yango e salaki ete ministère ya EPST apusa lisusu na mwa courte délai po na participation ya bana oyo bazali na ba province oyo ezali bongo province éducatif Sankuru 1 kuna na Loja Sankuru 2 Lusambo Chwapa 1 oyo ezali Bwende Chwapa 2 Bokungu Owele 1 Owele 2 pe Bawele bangonde bako travailler bongo na date ya le 12 pe 13 juin 2023 pour na ba épreuve oyo ya ENAFEP. Bonne chance na ba élève nyonso ya 6e primaire. Sikabweba ete signature ya accord formel et signamé lelo et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na procureur ya CPI. Bolanda ba détail na reportage oyo. Azali na mission awa na République démocratique du Congo pour la kotala dossier oyo ya insécurité ya est ya République démocratique du Congo. Monsieur Karim Khan oyo azali procureur ya cour pénale internationale na mission na ye awa na Kinshasa ezali bongo
pona kolandela pe kotala yemoko makambu oyo ezali koleka na partie este ya République démocratique du Congo. Mokolo ya lelo jeudi nde esengeli basigné ba accord formel oyo entre RDC pe na Cour pénale internationale et kosalema bongo epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na procureur ya CPI. Et sengeli toyeba ete Cour pénale internationale ezali juridiction moko oyo ezali la seule juridiction pénale internationale oyo ezali permanente pour la coexécuter compétence oyo etali makambu ya crime na statut oyo ezali na Rome pe makambu oyo ezali kosalema na territoire congolais tope epai ya ba ressortissant ya République démocratique du Congo. Beltesco azali ko continuer ko servir population na ba produit na ya kitoko bolanda. Nalia Cornebef uti Beltesco te nalia Cornebef nini lisusu Texas yango yo Beltesco yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe lata ya ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango nali bana spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi Cornebef ya solo lata ya ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Beltesco a fait son opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas Cornebif oyo babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba Cornebif Texas nga nabenga yango lata ya ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tete Beltesco ayeli bino lata ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja batia matungulu na kati okote pasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien na mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge kolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Cornebif Oxford ezali Cornebif oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po à la seule différence ezali mundele esi atiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala moto ayebi deja koliaki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba Cornebef oyo uti na Brésil cadeau signé Beltesco oyo azali ko assurer toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui. Insécurité ezokoma makasi na ville ya Kinshasa. Ba enlèvement ezo continuer kaka na ville ya Kinshasa. Bolanda ba détail na reportage oyo. Likambu oyo ya insécurité awa na Kinshasa ekomi kokoma makasi pe ekomi kolekela population ekomi na kobanga makasi na kala toyebaka ezalaka ba taxi nde bazalaka kwa enlever batu pona kosalaka bango mabe kasi tu oyo ba criminel oyo to pe batu oyo bazali koteka ba organe ya banzoto ya batu ba changer forme ba komi na bango meme na bayas kino na babisi ya minene kosalaka batu mabe
tala ndeti mama oyo ba alevaki bango mokolo eleki awa na commune ya Matete bakei ko se retrouver côté kutu bakendaki ayebi na yete mais tandis que bango bazalaki na nzela mususu ya kokende na Saint Joseph kasi kotala boye ba se retrouver na po Matete côté bakomaki ayebaki te po bazipaki elamba na misu oyoka témoignage oyo ya pasi pemawa nikame komeli ngai lobi na 12h na zumbo me pa ndeko na moi c'est ata ba $300 na ba francs pa elle no so ba sanga séance na mema po na somi po na kintaku na liputa na kitamba na koti na mbongo na kati na bando okende na komi na mango camion ya simoke ba on limete na zui na koti to koti na fille moko appelle mango a commencé notre sola a commencé njili na koti na kamati lana na kolia to no keleti to comme la porte ya CZF na place ya munene na place ya munene to komi siko ngai bokisanga ya ote mama to kiso ate po place ya munene ba camion mabe bako kitanga to baluki ti na porte ya CZF ma to kiteyate to baluki lisusu ti na mama ma to komi na pa Matete ngabo komi singa ndenge nini na kene séance balongola matrisi na kine séance ya chimique et pas chimiothérapie et pas docteur elegeleka mamona pongi ndeye zo inga na yebakite na lobi na asute na mona ka to komi balongola bango bilamba na koyoka matoi bilamba batenga na misu na mona bato te balongola bilamba balongoli mama ngo soki fille soki na yebite balongoli ngai bilamba nyonso na tikali ndenge na botama alba balali singa na mabele place ma balali singa na mabele na mona na ofina na osimba boye matiti place on mai ndaye kene balesa sur mai elekation ngabi likamile komelinga lelo moi pela lobeate na vanika na motema na bonda ya kana kata motema na bonda loko apongi to ake bele to ake pe mibali moi mbali moko akimaki babete masasi akimi pe moi mobali la salini la moi mobali akimi ngana oyoka na matoi bébé moko ayaki pembe nanga akolela makasi. Gouvernement ya République démocratique du Congo esengeli kocha mayele makasi pour population de plus en plus vie ezali kokoma na difficulté bazali koyeba te akobanda kotambola ka ndenge nini bakovivraka ndenge nini po okende na ketch ba lever yo bo okende kuna boye na bayas na babisi et comme makambu ya ko enlever batu baza ko enlever 16-20 personnes à la fois et ezali kito côté population ezali koyeba lisusu te bakosuka wapi ministre intérieur esengeli botala makambu oyo malamu population azana posa ya kimia boye ezali kito côté ezali mabe makasi Kinshasa eleki partout oui. Magazine ya KNB etambolaki pona kotuna population comportement ya ba fi oyo ba créaka ba problème esika oyo ba vandi oyo bazalaka ba rancune bolanda réaction ya population ndenge balobi tambola na mokili omona makambu tambola na Kinshasa makolongulu okota mayandi na mabiata likambu oyo etali comportement ya ba jeune fille ya Kinshasa oyo ba créaka toujours ba problème esika oyo ba vandi oyo bazalaka ba rancune okomona mwana mwasi azali na ba camarade na ye kasi ata problème ya mukie eye esengeli ya kimia epai na ye azalaka na ye kaka nzambe ya rancune yango totambolaki pona kotuna population comportement ya bafio bazalaka bongo pona nini bolanda population ndenge balobi bana ya kala ndo bobi bana ya kala to bana ya lelo kala mingi ba parents bele bazwaka bana na bango babandaki kolakisa bana bomba makambo ndeni bayambaka mopaya ndeni basoloka na batu ndeni bafandaka na batu mais lelo nga lo bagaza peut-être ya pona nzala amona ka mupaya ye lokola opese loko te azana to akatele lingala to apese réponse voilà la raison pour laquelle to baka ba maman o bazalaka éduquer o bazalaka éducation c'est ça que yango ba pesi bana les bible sa biso on donne ce qu'on a
c'est-à-dire soki ozwaka éducation te ozwaki te yango opesa pe bana okoki kozanga lilia tokoki kozanga eloko mais eloko yaka très important na kati ya vie actuelle ya lelo eza éducation soki éducation ezangi na mitu ya bato vraiment eza pasi libote oyo ezotambola sans éducation ezaka libote ekufa voilà soki lelo tozomona makambo ebele tozomona bachel tozomona makambo mabe ezosalama parce que bakoluna makambo mabe ya makasi ezosalama parce que éducation ekipaka esika te donc en tout cas asengi na batata na bamama toyeba kopesa tokobayeba kobenda penza jeunesse ya lelo mwa matoi po ete éducation parce que éducation yango ekotombola mpe mboka nakoyini éducation ya pamba ça dépend mpe ya baéducation ya bapalais. En outre, on peut arriver à une nouvelle technologie. Il y a beaucoup plus de réseaux sociaux comme peut que Sabana. Déjà, on a trop concentré dans le téléphone. C'est pas de sa faute, c'est beaucoup plus concentré dans les réseaux sociaux, beaucoup plus concentré dans le téléphone, tout comme dans la télévision. Il y a un aspect sur les alliés, aspect pour Rosan à Makouti. Il y a des parents mingi, comment le rôle la bana, comment les parents, comment dicter la loi pour les parents. Pourquoi? Parce que moi, on a une moro, comme nous en charge, à nous sommes les lamba, à nous sommes les mafuta, à nous foutre les chiki. Donc, pour les parents, à ce moment où les parents comme comment dirais-je irresponsables. Donc, nous sommes dans le colaka, nous avons un endroit comme paye, mais nous avons une chambre. Au matin, nous avons une chambre, team par exemple en zone. Pratique les autres continuer jusqu'à l'élo parce que la famille va être très bien éduquée et le lorsqu'on a aspect sur l'élo quand tu es chrétien on sous-entend que vous êtes éduqué par rapport à votre basali la chrétienté et effectivement ils allaient pratiquer comme vraiment en répétitive dans le cannabis donc ma résumé il a beaucoup plus éducation à palais parce que même aujourd'hui ils ont un mususu bah ça veut toujours que garder l'authenticité ya bizali madame la famille tant on peut aller à zobanga on peut aller à zobanga à moins tunanda ku to soki yo parent olakisa ki ya yango ti moyen ya répliquer yango epa ya bapa ya bazo ya kotala bino ezati mususu ezali sikoyo oto kobenga faute ya mwana mais toujours faute ya mwana penate eza mwana azosala ba fréquentation na ba camarade na ye oyo azwaka na ndako eza eloko mususu oyo akeko kofuta libanda eza eloko mususu alors faute ya parent na place wana eza nini papa yo yebi ke mwana na aza nano na âge moko ya moke akolisi pe na mayele na ndenge elongo bamite otiki ye à la merci ya n'importe quelle fréquentation yango ekosala mwana azwa oyo amonaki libanda amemi yango na ndako ezaka na bana mususu moya ko corriger lisusu ezati o asi abebi donc ekozala siko bitumba oyo kobanda kobunda entre yo parent na mwana po oyo ifalaki okotisa ye na âge moko boye oyo ifala okotisaki yango te okomosala siko makasi po okotisa yango na âge oyo esengeli te yango ekozala mwa problème et donc ba parents il faut bayebaka kosasime mwana azokola abotami kaka abotami il faut koyeba kozwa ba responsabilité nyonso ya éducation parce que soki orate éducation ya mwana na ekibo mwana na abotami et donc moyen ko récupérer yango en tout cas soki akomi déjà na ba âge moko tokoloba na ba jeune fille ya Kinshasa boye yo mutu omesana ko créer ka ba désordre esika oyo yo vandi otiaka na yo kimia te esengeli kotika ezali mabe makasi ezali kitoko te kasi esengeli koyeba kozala ronkine na vie ezali kitoko te pona oyebi mutu oyo akosalisa yo un jour te pona oyebi mutu oyo akosalisa yo te un jour Kinshasa eleki partout oui. Fekofa asengi na ba équipe nyonso basala ba enregistrement pour na ko participer na Coupe du Congo. Bolanda ba détail na reportage oyo. République démocratique du Congo makambu emesana ko changer à tout moment bolali lelo oyo boyoki likambo mususu lobi pe bolamuki boyoki na bino likambo mususu makambu oyo ya Coupe du Congo ezalaka bongo ba club oyo bazali en tête na ba championnat topé na lina foot toyebi bongo ko banda ba mwa ebele awa na République démocratique du Congo lina foot ebaki na ko kata na po
bazalaki lisusu na mbongo te ya kofinanse ba équipe pona ko continuer championnat oyo. Kasi ya pasi pe mawa ezali ete Fekofa ba komi kosenga na ba club bakende ko enregistrer pona ko beta match oyo etali Coupe du Congo. Kasi secrétaire général ya Saint-Éloi Lupopo asepel na yango te ye afandisi équipe na ye mobimba yoka ndenge babetaki masolo. Lupopo était convié aussi à s'inscrire, à participer à la Coupe du Congo. Pour quelle raison? On nous explique qu'il y a des rumeurs au niveau de la FECOFA pour lesquelles on veut considérer et déclarer cette saison comme une année blanche, ne pas considérer même pas le classement de la saison passée et qu'on va aller à 3 saisons en arrière pour faire le classement cumulé afin de sortir les 3 premiers qui doivent représenter le pays en Coupe d'Afrique. Et là, Lupopo dit non. Papa Claude François Kabulo Mwana Kabulo, ministre ya sport pe loisir, esengeli otala malamu po makambo ya sport pe loisir awa na République démocratique du Congo ezali na moi des autres ya makasi oyo ezali kosenga ordre e kota na yango ata na fimbu. Oui! Page rose spéciale na mukona lelo yango yo tolanda. Ngana bino to seka mwa moke po biso awa na keni be tozalaka na kanda te kasi totuna nanu kotuna nini oyo babongiseli biso na mukolo na lelo lokola TikTok ya mukolo na lelo pona to seka. Frère, kozwa mwasa malamu epesamela mutu nyonso te. Kozwa mwasa kitoko epesamela mobali nyonso te. So ozi mwasa malamu, ozi mwasa kitoko yeba obatela ye. De biloko esala ete mwasi azala à l'aise pas mobali ya liboso eloko liboso sala mwasa za liboso azala malamu pas mobali eza ko se sentir que mobali wana lingaye so mwasa so sentir ko lingaye ando sentir toujours ka esengone esengo pa ozano malamu ya mibale eza ko eba okabela mwasi pesa mwasi mbongo ko inanga te pesa pe na mwasi mbongo o na bandeli ko loba pesa ka mwasi mbongo mwasa linga mbongo.
ezalaka na ebandeli mpe na suka na yango tokomi na suka ya magazine KNB News na mokolo na lelo nayebi ke bozalaki ebele ya kolanda magazine KNB News na mokolo na lelo ngai mpe nazalaki na plaisir makasi ya kopresente yango na mokolo na lelo kasi tomonani mikolo oyo ezali koya Kinshasa eleki partout. Oui! Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no